Yaya likambu ya pasi somo pe mawa na lobaka yango chaque fois bana bakendaka kelasi pona ko apprendre enfin ba koma batu surtout bana ya basi kala to bana ko mona bana ya basi bana ko tanga kelasi te okomona papa abino te oza kutu mwana mwasi yo okobala na yo tikala tangisa bana ya mibali au fil du temps les parents ont compris que même bana basi bazali kaka bana lokola bana nyoso kutu bana ya basi plus tard ba edaka ba famille na bango koleka kutu bana ya mibali et pesinga ipasi ya kosakala te et si ka bana ba okene ko apprendre mais directeur a BBC mwana ya batu ya mwasi nous sommes ici à l'école primaire directeur a keina mwana batu ya école primaire oyo ezali kindoki koloka Blukela yango kombo et pesinga i passe na motema toko solo yango awa na émission ya lelo toko sala analyse toko beta li solo makambo o eleki na mikili ya mpoto na France papa a refoulé mwana na ye papa Fiston Lobini na lui papa a refoulé mwana na ye pona nini papa a refoulé mwana na ye est-ce que papa a commis immigration pour refoulé mwana mutu makasi tant que baka les oreilles ne dépassent jamais la tête. Mais cela ne veut pas dire que moi, ton papa, au pesa moi na punition. Moi, na na poto, na France, atanga déjà. Au kosi moi na boya vacances na Afrique. Moi na au tiki moi na ozongi oboy azonga pona mutu makasi. Est-ce que le collègue mutu makasi yangwe ko sala ke o refoulé moi na et pesi pasi ba kongo balobaka kiaku kiangana toko solo yango awa na émission ya lelo. Mon père il m'a fait retourner ici. Ton père t'a fait retourner ici à Kinshasa. Pour quelle raison? Il dit parce que j'étais impoli, je faisais tout n'importe quoi. En Europe? En Europe, tu vis dans quel pays? Je vis dans la France. Dans la France? Oui. Tu connais la France? Oui. Tu peux nous décrire la France? Oui. Essaie un peu. Prouvez-nous que tu es vraiment de la France. Tu vis dans quel quartier? Je vis dans Paris. Dans Paris? Oui. Le quartier? Dans 16-18 rue Bobio. Dans le 13e. 13e. Bon, on a ndeko na ngai toko pesa parana nous torter automatiquement parce que awa pe na mboka o na South Africa namoni deux problèmes ya lolenge wana. OK para azoloba mwana aza toujours kosala o ya lingi et que papa amoni soki aloba me maina brutal oyebi makamba bamboka o to fani ningi zalaka. Donc bazwa ki décision ya mwana ba memika voyage ndenge ka zalaka na auto tout ça la vacances quelque part ba ke ba komi na Kinshasa batiki. Deuxième cas to mona ki awa ezaka ya papa moko na bisuka ya congolais azana deux jeunes filles na ye ba deux jeunes filles wana moko azalaki na je pense 16 moko 18 ou 19 ou quelque chose comme ça là baza ko bima lokola lokola nde mabata ba bimaka na tongo aketambola lié par-ci par-là aye kozonga ka na butu. Donc papa na pekisi bana na ye abitala biso to sa ba congolais éducation o biso to kola na yango doko za na ndako na nga tant que parent tu ne peux jamais aller à l'extérieur et pas yo kinga papa na yebate et puis oza kozonga ngai papa esi na lali yo ya kotoki ba porte et pas la biso za la kate. Alors ceux qui bino bomoni boza na ba bolingi ko kate bo bima na ndako na ngai bozwa bandako na bino bokende sa mamna bino na libanda mais na ndako na ngai fuko to sa onga na zoroba. Alors banana ba yoka kite tellement papa a comme écouter bango pression bana ba ki ko funda papa na la police ya ayebisi papa na bi papa biso toye toyena nukukanga ote meto ko plus avertissement, c'est-à-dire bana oyo baza libre baza na choix na bango il faut ba bimaka bazonga soki yo o stopper bango lisusu et que ba yo ko pesa biso rapport cette fois-ci tu koya ko toka yo awe ngai naza contre papa wana parce que il y a histoire wana et ça m'a fait déjà na famille na ngai et même lelo ba conséquences belé ba retomber belé. Oui toza ba parents mon côté okoboka mwana na soki aza mobulo
soki yo moko mokolo mwana okoki mwana te so aza mobulu siko soki ozongise na Congo ozongise na banani. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, alobaki akosala ba millionnaire congolais avant mandat na ici là. Est-ce que ba millionnaire congolais basali to ba yebite to banda wapi? Kasi on peut commencer quelque part. Pendant que ba fi mususu ba okende kosala ki Chelsea yango to kosola awa. Pendant que ba fi mususu ba yebite ba kosala ni ba ko teka ndoto pour na bazwa vie. Il y a certaines filles oh ba mi pesi yaya na musala. Et pesi biso esengo to la gisa déjà image oh mais to zongi si yango subota la api na commune ya limité et pas wapi Anastasie cordonnière. Est-ce que cordonnière moi si ba benga cordonnière azalaka cordonnière to benga la fille cordonnier Anastasie azoko sala ba sapato kitoko wapi to kozongela yango awa na émission ya lelo. Mon Anastasie Nyanga Nazar cordonnière na sala ma papa en dehors ma papa même mon caché non ma chaussure na ko sala mais sauf qu'il y a des difficultés déjà moi ébélé matériel né ils ont manqué mais ça là moi ma papa on va dans limiter 2 ans déjà. Premièrement ils ont dans art ils ont dans maquillage deuxièmement dans recherche on a même fait bon vendre la ça les a ba jeune entrepreneur bazali kobima ebele bele tout tika la domaine ya cordonnerie et sika plutôt ko la sabino les sous moi la mobile cette fois-ci un jeune homme fier de son métier et ya baiki bakansaka oh non ya za cordonnier musala ba toi papa cordonnier sans cordonnier kasi ça pas réalité oh maçon musala kito ya soko lingo ya poto o lingo ya bamboka ko Afrique du Sud ya yekola ki maçonnerie cordonnier ba misala maboko ande ya kitoko d'ailleurs pour osala cordonnier il faut la ngangu so za ngangu te cordonnier osala te la CPI na mwana oyo Orphée il est fier ya kozala cordonnier donc on renda pe Orphée awa na émission ya lelo. Il y a des fois batu ba mona cordonnier to lo bana linga ba mona ngoza un petit boulot o so ko te batina musala maboko donc eloko za boye o komisa ngo sapato yo mona musala na batu bazoba. Bonjour. Comme on a Orphée, tout naza cordonnier ande boyebis. Na auto sala ba cha, na auto somba biloko à boulot. To commence quoi la seconde place na travers, on veut dire que base na palais. Scolaire na moni que non na bando kola et tout, papa abiso a moni vision moni que non. Vie que maramunenge est dans le monde, ainsi que particulièrement ici au Congo dans notre pays à Kinshasa, ne ko tsanga métier. Là, on a écouté un métier, la cordonnerie. J'ai commencé à apprendre la cordonnerie et tout, on a mis Pessi. Et là, on a essayé de faire un non, tout le monde a travaillé dans des classes. Moi, je travaille à l'atelier, je pars à l'école le matin, quand je rentre le midi, notamment, je passe au travail. Mais avant de continuer, on vous rappelle ceci. Yo, nous avons un problème. Il y a cancer de peau. Pour nous, il y a un bébé. Ceux qui ont un école à Kati. Au tia choko, au pakola, au mona dermatologue te. Bakou na yo aye koma mwindu. Na se ya mapeka eza mwindu. Na se ya makola mipende ezali mwindu. Luka bongo dermatologue. Benga docteur Guilain Bourgeois. Dermatologue ya solo ako consulter même par téléphone. Ako la ba produit oyo ko mela, oyo ko traiter yo, mafuta ko pakola pona ko zongisa pona yo sembe. Ndenge to bota maraboyi. Yaya mutu nyonso tout il faut ça na docteur na yi. Tout ça ba docteur a Misu, tout ça ba docteur a Minu, ba docteur ya Matoi, ba docteur ya Zolo. Est-ce que yo c'est la docteur à l'opposo? Docteur à l'opposo ben nga dermatologue. Tala na recommander bino, na confier bino, na recommander bino boke de koluka docteur Guilain Bourgeois akota la makambu ya pona yo. Bana ba okola, o bana nga basala ba nduta za naturel te so ki mona bandi kokola, eza kadengo na pa okola te lokuta. Ezali maladi pona yo ezali kobela benga bongo docteur Guilain Bourgeois akosoigner yo ata famille mobimba mama na bana bozala banduta basta mbali bo benga docteur Guilain Bourgeois akosunga bino benga docteur Guilain Bourgeois na numéro oyo plus 243 85 46 86 411 na bandeli benga docteur Guilain Bourgeois akosunga yo pour le traitement pour yo attaque cancer en commune nini ata donc il y a certaines personnes pakola mon ventre pakola extra clair pakola donc cancer est bétaillé pour na normalité docteur Guilain Bourgeois
azwa ba ambi ya pakola donc ye asala solution nyonso tout apakola tina zazu donc na sima tia docteur Glenn Bourgeois kozongisa normal benga na numéro oyo plus 243 85 46 86 411 plus 243 85 46 86 411. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la près. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoé Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance na fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokoé masolo et pa wapi chaque fois to kutana ka pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala ngai komona ngai fiston pelende tata ya sedek soki mba liboso o mona biso to senga kana yo o s'abonner soki o s'abonner na chaîne oyo Radio Lokoé ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche ya notification pona o rataka ba programme na biso soki to tie yango te ya to ba bongo partager to partager ko partager mission to baka yango masolo o to betaka awa ezalaka to inventaka yango te saka ba histoire vrai o ezali ko leka na vie sociale ya bato pona kosunga kaka yo esika ndeko akwei yo okoya te esika pe ndeko alongaki yo osala nini olonga kende pe na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube obeti Afrique Masolo Télévision o s'abonner pe na deuxième chaîne na biso soki aussi d'ici kuna okei na TikTok ya to côté sika na TikTok na lobi to ko banda ko sala ba live na TikTok kaka soki to komi 5000 membres alors bo s'abonner massivement na TikTok bo follow biso kuna soki 5000 e bandi to ko banda ko kuta na biso na bino macho kwa macho boete kitoko voilà. Tika la pesa mbote pa maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique. Maman, merci na soutien na yo. Merci na bande konos on va soutenir Fondation Radio Lokoé Télévision, na plateforme ya biso soutien na ba veuve, na ba orphelin. Rappelez-vous yaya. Benga biso au côté la plateforme au soutien na ba veuve, na ba orphelin. $1 na yo kaka, €1 na yo au pesi et kotangisa orphelin moko kelasi quelque part. €1 na yo pesi. Tant soit peu au pesa et ko sunga veuve moko aba note kata makala enfin asunga ba orphelin benga biso pona okota la plateforme oyo ba pona comment on contribuer et ce fisc $1 na yo na lobaka yango soki to komika ka 1000 membres na plateforme oyo avec 1000 membres soki membre boka pesika €1 on a €1000 par mois auto ko sunga bongo ba orphelin te. Donc, benga biso côté la plateforme Oyo soutien na ba veuve na ba orphelin. Voilà. Ya toko bandali boso na sujet oya pasi na baki yango ne bandeli awa tokendaka kelasi. Totindaka bana kelasi basi to pe bibali pona bakende kozwa mayele. Enfin, basunga non seulement famille, mais basala utile pour la société lobby. Na tangu ya kala, to bandaye komona yango keno, okomona no, ba papa kolobate, yo za mwana mwasi, yo kobala na yo. Tika na futa na minerva le pa ya bana mibali. Et au fil du temps, ba yeko comprendre que non, oh, ata mwana ya mwasi pe azali kaka mwana, il faut kende kelasi pour akoy ko sunga famille d'ailleurs, to ebi yango bana ya basi kutu basunga ka famille mingi koleka bana ya mibali. C'est vrai que mwana ya mwasi akokende ya bali, kombo na yeko changer mais akobosa na origine te akobanda ko sunga famille. Ça ne te fait pas plaisir. Mwana na yo abali mais asa ingénieur. Mwana na yo abali mais asa actionnaire, asa na hôtel bobimba o ayemoko ajiraka. Ça te fait plaisir non? Tout le monde a bana ya basi ba pesa pe longonia na ba famille na bango. Alors école to que na kotika bana ba apprendre.
Yango, éducation de base, et bandaka bongo, nanda kokas na école, donc na ko apprendre connaissance. Aucun na école. Et si kawapi, et sengel na biso, toti karaba là-bas que de ko apprendre à l'école. Mais ce qui école est comme nungu, c'est qui m'a bien écouté. Ya epesi pasi vidéo oyo tali yango et le lisinga na motema. Pasi na motema et pas wapi directeur ya école primaire. Directeur ya école primaire. Akeina moi na batu ya mukie, moi na école primaire. Et puis moi na ali ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé na directeur. Et pesinga imutu ko soya ko sakalate. Est-ce que la régie est prête? Otilabiso élément wana comment est-ce que le directeur akeina moi na ya kelasi passe ya ko sakalate. Total. Voilà. Et pesinga i passe ya ko sakalate na komi tunaka. Est-ce que directeur oyo asali lokola papa, asali lokola parent ce qui a bandi ko kendena élève ezali koloka ezali possession ezali science occulte to ezali ndengeni nga epesi nga mutu ko soi ba directeur oyo ba kendaka na ba élève. Si on parle de l'école primaire parce qu'on connaît pas l'école secondaire ba ça ba tia ba science occulte to batali ba tout normal na ebité mutu atindi mo à l'école aya ko tanga moi si yo abusé na ye et ça normal aussi avantage to ndengeni na pesi maloba et pas il y a papa Johnny Mabiala lecture na yo et surtout ali pe na bala papa Johnny moi na kei kelasi mais moi na pesi rapport que directeur azai ko abusé na ye image totali lecture na yo pour na ba directeur ndengo eza ndenge nini papa Johnny Mabiala ya na pesi mbote na bande ko nyoso ba za kolanda biso mu mobimba Zambe amona biso bana Nzambe pe wa place kozwami haleluya ebele ko ki solo esali passe makasi babiloko ya kwa bizi na bana na ebite ba papa ngo bazalaka na bana na ndaku tube bazala na bana te o soit ezalika ndingo lobia na occulte ba loi occulte ndem tetinda ka patwa sala babiloko abo parce que ko za na mwana na ndaku za na mwana bana baninga nyoso waza na age ya mwana no baza bana no bana baninga nyoso oyo mona na nzela baza na age ya bana na yo baza bana na yo comment ko traiter mwana muninga lokola mwasi oyo yo traiter lokola mwana donc oza na sens ya humanité te oza na sens ya kibomoto te soki ezali réellement que osala ki na pousa na yo c'est-à-dire même bana na omoko na ndako ko kozwa bango parce que zana bana mususu omona zokola banzoto ya pété alors yo papa comme kotala kana liso kwa pona moyo zo ayezalité ale okoko luka pe osala kana na mwana moninga ça c'est eza malédiction en plus de ça mwana ya batu yo mukolo papa mobimba soki pe koko na ye okei olongoli bilamba liboso na ye pozwa nini posala nini bénéfice nini okozwa wana na bomwana na yo ozwaka basi ya age na ote tango zaki okola ozwaki basi ya age na ote po kinde kolula mwana oyo aza ya moke yo directeur un directeur de l'école primaire c'est-à-dire moto aza au-delà déjà ba 40-50 ans mwana oyo azoya na école primaire automatiquement d'office azali na ba ceux qui tout au plus ba 11 ans wana ezaki ndoki eza nini vraiment faut que sambila ka mingi ko tiaka bana na biso maboko na Nzambe po ba piège ezali partout. Voilà. Et alors il faut aussi ko ebisaka bana et que tango zo kende classe toki mobali alukiyo kondimate parce que ozana no mwana moke ba conséquences ezali boyebo il faut ko lakisa bana makamuno siko bombela bana te parce que tango zo bombela mwana zo kende ko sala ba découverte na ba quelque part akokindi na même tozomona ngo awa na mboka o tozomona na bana mike ya ba 18 17 16 ans babanga na bango mikolo te azomona ope bwa ezo biso keno toketi kanga boy tokesala boy tokesala donc ba biloko moko kaka oza no sense parce que baza ebikete c'est ça le problème. Voilà, je crois le message est passé et papa Johnny Mabiala il faut que soit là bana soko que de surtout bana miki yebisaka bango vérité que ce qui directeur muninga enseignant à Salibo il faut ya kofunda et pesi pasi image o il lisinga étant parent na mutema kasi
papa Johnny a été évoqué le mot awa bana ba 17 18 19 kuna bon to quel c'est ka bonne école secondaire bana msusi ya école secondaire ba koma komona lokola donc ataka na classe cité to le kana ba école secondaire wa to tanga partout na sur exemple ba école msomo na kutu bana ya basi bazoko ata ba jipe ya mikuse école e permettre bango bazata ba jipe ya mikuse alors bazoko tenter ba professeur to su kamoko général to mona yango pe na Kinshasa okomona mwana yemoko azoko excité mwana yemoko azoya atumula professeur enseignant donc abimana enseignant pona ba pesa ye ba point elle ne vient pas à l'école a commis na ye chérie il y a enseignant pour aller encore plus loin ba élève mususu kuto mona ba école na Kisasa wana okomona aye kelasi mais na kati ya saki na azali na liputa azali na bilamba misusu a changer bilamba so parce que c'est bimi a komi na ye ko sala makamsusu to mona ka yango ba ministre mingi ba député mingi ba yaka kozela bana kelasi na ba école kwa ba science koto wana do esanga na repé belo ala bana ba lycée bo sangani bana la science bana école boye ezoya bana soute ISP Gombe to ndengeni parce que moi na na 5e des humanités na 6e soka bête teni andako akobaka lokola étudiante nzo azali élève. Alors maman Yolande balengo à télévision yo zali maman lecture na yo na makambo wana est-ce que soki na école secondaire par exemple enseignant atamboli na élève to pe directeur atamboli na élève to ba élève oyo ba tantaka ba enseignant catégorie wana lecture no si makambo wana omoni yango ndenge nini maman Yolande balengo la télévision. Allô, Maman Yolande. Miko. Maman Yolande. Bonsoir, Radio Locale Télévision. Bonsoir, Papa Parabiso Tozano Aline Awa. Nazo ko Papa Fiston. La lobby lecture na yo ma to lobby wana ba élève oyo ba tantaka ba professeur na école bana bazoya na ba jipe ya mikuse na école okomona bana msusu bazoko ya na bilamba batie na saki soki classe bimi baki kosala misala misusu to mona ka yango na ba école kola ba école belé na Kisasa wana ba député ba yaka kozo ba élève ba yaka kozo bana ya kelasi donc lecture donc ba kanoso tout wana est-ce que et la faute de professeur faute à élève habillement to ndengeni lecture no makamwa so zaini ya pakisto omoni ngana koka ko condamner école te eza ba école mususu bataka bateni na bango beta mususu ba jipe za longue mais mwana tanga zo kota na classe ba principal bazomona mwana alati normal mais mwana na kata chaque na ye azana bateni na ye o ya mema after school a olata point ke banzela na ye. Donc, place où on a condamné l'école T. Sauf que, on a connaître l'école en Afrique du Sud. On a la mission de jipe à me pousser. Ils ont un uniforme, ils ont presque l'école l'Union, surtout en Afrique du Sud. Mais dans le Congo, ils ont un rare. Comment on a l'école qui a jipe à me pousser. Ils ont un jipe, il y a à genoux ou bien jipe longue. Mais bana, les bango morone mutuba me marabateni na bango ngai tangu na bandaka kotanga. Na époque na biso na tanga na la science eza na Gombe et kangama na la poussette et kangama na école si je me trompe pas on dirait moke mais école wana presque bachele belé o basalaka à l'époque pendant utana ba école wana ba fille belé bachele na danseuse pendant utana ba école wana ozomona ke mwana ye classe après classe tanga zo bima classe au mona mituka libanda au moins dès que ba papa ba mouvansier wana à l'époque bazo zo déjà bana bazo changer tenue after school donc on dirait ça ka ba éducation au bana ba uta na ngona école na kaya ba uniforme vraiment na okondane école te pour ba école belé bazaka na ba tenue au bana balate na. Bon voilà, une question qui me vient en tête là. Est-ce que enseignant il y a école secondaire à quoi la élève na est ça possible? Bon on reste na vivre le locataire na biso mo bala élève na
abala élève ne omoni ke bango surtout aza enseignant o bande ko faire un cours déjà na ba 5e des humanités omoni mwana aza déjà adulte aza déjà mukolo mais ba professeur oyo bazwaka bana mikende na landi papa na biso tukoloba awa to ba principal bazwaka bana biso mike wana nde eza vraiment pene kitoko te élève azokende école yo papa mukolo lokola principal ba directeur de discipline wana boza pe na bana lokola bana wana elengi nini boyoka rapport ko draguer bana wana et puis bana na peka baza bana mabe soki déjà professeur ou bien directeur a dragué yo pourquoi pas bakendaka direct kofunda bango pe baparent na bango baya na école donc bana wana ti bandimaka mpona bapropre intérêt na bango surtout mingi ezala bano bazaka bazoba bano bazaka mingi mayele te na classe bango nde bandimaka bongo ayebi ke soki akitisi na ye coupe epa ya baprincipal wana to baprofesseur aza na facilité ya opase classe c'est ça. Papa Johnny Mabiala, est-ce que élève akoki kobala enseignant na ye eza possible? Ya, bandeko na ngai, bon, toutefois, ngai de ma part, namoni eza malamu mingi te parce que là où bana bazokende zo éducation, eza place ya mabala te. Eza place ya mabala te. Donc eza place où bana bazokende kozwa éducation pona ba venir na bango. Ako linga mwana batu, obaliye, peut-être mwana nazalaki na moi venir na ye, assisa classe na ye, lobi comme ingénieur, comme docteur, comme soki nani, okatisi classe. Et à un moment donné, puis ma balango pe ya banzela ne ikola kalango pendati au bois qui c'est les sous. Et surtout on a félicité quand même moi ba système au basal na Congo que ceux qui moi na ata boti akoko ko bandela ne classe ça n'a pas de problème même ceux qui azana basé minae. Système moi les ali balobi même si moi na a juste zemi une école, elle peut continuer à quoi une école. Et ça système basali bien, to basali mabe. Parce que ezalaka nango déjà ezalaka eza malamu pour atteindre ba lobi bongo te basé mais ezalaka nango déjà mais maintenant au lieu kata classe a continuer na une classe c'est bon eza malamu parce que ba misusu kutu ba koma kati kolongola bazemi ba kufaka ngana ebina ba ekole bando tango gao jeune fille moko boya classe boya kufi bokini bumambo alongola kizemi tamie batika ye azwa bazemi na ninga lingi aya kotanga pour préparer venir na. C'est ça les choses. Et puis alors ceux qui m'ont tassé à boti a comme raison maele et a kokolinga sous tazo sous mami bali pa yebi ke eko ai bon akomoda déjà souffrance ya zemi na souffrance ya mwana je crois bien comme maele. C'est ça. Au lieu ko tika bango ko pekisa bango mais en attendant bango bazo sala et ko longola bazemi ba misu ba se retrouver boye a kufinae parce qu'il y a quelqu'un ko longola zemi ya professeur Mobo quelque part. Vraiment. C'est ça. Maman Yolande, yo étant femme, est-ce que mesure au bas de que élève sur cas jusemi, elle peut continuer à quoi classe ça m'a là tout ça m'a bé. Bon, biloko na mingi na moni ngo awa kana fi du sud biso na Congo za kasoni so muto jusemi kati classe pour ko kana ko tala baninga na yo te na ba professeur ba banda ko se monter na yo ya makamba zemi wana mona ngo awa wa même année passée na mona ki mona mobo na yeba ki zemi abana ina ko tanga asisi pe auto to pe metika année passée na zemi na mboka na biso na Congo ba signé na ministère enseignement et signé sika na Congo pe comme ceux qui attendent moi ça zemi a continuer ko ya classe basali malamu to basali mabe. Docteur ka nexa ba pays mususu ne ba yaka libandati bon pona pe intérêt mona pona ngape na mona nga ngope mabete nga mope na koko na nga oyo kaka mwana na nga tsaka ma wazo loba oyo mwana nga mobali asentaka élève wana zana azaki na grade 11 maman na yakateki classe na zemi tanga boti après je crois 2 mois ngana zui bébé maman na songa classe assisi classe azui métrique assisi pe métrique ke collège na ministre ça na collège oso mona ke a continuer na classe mais bébé to sana awa bébé pas zo boko manae eza pe bien pour l'intérêt ya bana zemi za rappel accident tellement baza bana
bokenda loyenge mwana azwi accident soki moto aza na volonté ya classe lokwa baparent na ye ya mwana ya mwana wa mwasi na impozaki soki mwana na bango aboti ngai mpo nazwa bebe na bokola bebe mwana na bango fo azonga classe nasala mpe oyo bango baloba ntango bebe abotami mama na ye amelisi mwana mabele kaka 2 mois 3e mois akati ngai nazwi bebe mwana azonga classe azwi mpe métrique na ministre aza na collège. Voilà, donc Ezali Nango ma BT. Alors, je vais vous illustrer quelque chose. Tout le monde a commencé que enseignant mingi, directeur bazoko a besoin na élève. Tout à l'élément oyo. On a tourné cet élément pour la illustrer nous makambu oyo et les kaka na ba école. Tout bendaka surtout so ba na ba coli déjà ba l'école secondaire bendaka bango matoy. Tout à l'élément oyo et bon do songa tout contre le deuxième si j'ai na biso. Landa. Mais les boutons aussi. Je vais fermer. Mais je mangeais. Mais... Est-ce que tu as déjà mangé? Je manger. Oui, entre. Bonjour, papa préfère. Bonjour. La souriante. Ça va? Ça va bien. Tu passes d'abord ici. Ah, tu as oublié de fermer les boutons ici. Non. Je vais fermer. Est-ce que tu as déjà mangé? Mais je mangeais. Mais... Est-ce que tu as déjà mangé? Je manger. Est-ce que je peux te donner la restauration? Je ne vais pas mon argent. Passe là-bas, tu veux faire quoi ici? Approchez, monsieur l'inspecteur. C'est quoi cette position? Tu passes là-bas. Monsieur, c'est quoi cette position? Les caprices des élèves, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas, toi? C'est les caprices des élèves. Quel caprice? Comment elle est parvenue à arriver jusque là-bas? Non, je lui ai demandé de... Mets-toi là-bas. De m'apporter la liste maintenant. Quelle liste? Elle vient tout... Montrez-moi la liste. Montre-moi la liste. Où est-ce que tu as mis cette liste? Tu as mis ça où? C'est monsieur le prof qui m'a envoyé. Monsieur le préfet, je ne suis pas un petit enfant. Je ne suis pas un petit enfant. Voilà des choses qu'on est en train de condamner dans le milieu scolaire. Ça ne passe pas. C'est ton enfant? Elle est venue déposer la liste. La liste, elle est où? La liste est... Si elle venait déposer la liste, elle devait mettre la liste ici et puis rentrer. Tu as mis la liste où? Tu as mis ça où? Dada. Toi, tu vas me créer des problèmes. Écoutez, Dada, tu dois faire attention. Tu es venu ici pour étudier et rien que étudier. Tu comprends? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut donner le poids à vos parents. C'est ça, c'est ça. Il ne faut pas vous laisser. Vous êtes trop léger apparemment. Chaque jour, vous Monsieur, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Sors. Tu es en quelle année? En 6e. Un maestro. C'est quoi ton nom? Hein? Ton nom, c'est quoi? C'est Zara du Tchongo. Mais je ne veux pas me chasser. Je dis, sors! Sortez d'abord. Monsieur le préfet, je suis tellement désolé. Tellement désolé. Ça, c'est un comportement très, très, très mauvais. Un très mauvais comportement. Et ça n'arrange pas l'école. Je suis aussi désolé, monsieur l'inspecteur. Et moi, je suis obligé de rentrer. Non, on peut arrêter ça entre... Si Nathan a bien congué, je rentre. Parce que ce que je devais faire avec toi, je suis perdu complètement. Je rentre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut arrêter ça entre hommes, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est comme ça que vous abîmez les enfants d'autrui. Je ne sais pas pourquoi. Si c'était... Mettez-vous à la place des autres parents. Si c'était votre fille. Chetani mwivu. Ok, ça va tout à l'heure. Mouskola s'exige Chetani, monsieur. Chetani, mais j'arrive au tout. Maintenant là, on va voir. Moi je parle. Monsieur, un instant. J'ai une vache. Je peux vous donner une vache pour que... Pourquoi faire avec la vache? Je ne suis pas venu ici pour la vache. Je ne suis pas correctible. Je pense que c'est nous qui sommes en train de condamner
ces comportements de corruption. Je suis conséquent. Je ne peux pas me contredire. Oui, je suis conséquent. Je suis conséquent. Permettez vraiment. Je peux vous donner $500. J'ai $500. Retrouvez-nous à l'inspection, monsieur. Viens à l'inspection. Bientôt la 14, dans 2 heures, tu dois être là. Monsieur, s'il vous plaît. J'arrive, oui, Bandou, j'arrive. Voilà. Yaya epesi pasi micro, epesi pasi ya kosakana te bandeko balandi papa a refoulé mwana na ye. Et ça la mbongo na France epesi ngai pasi image oyo na leli na mai na miso. Pona nini papa a refoulé mwana na ye po mwana zali mutu makasi. Mwana banga ka mikolo te oyebala o babota à l'étranger mwana bota étranger bana ebele ceux qui ba parents ba landé l'éducation bango te no esanga na puberté bakoma ka moi mutu likolo trop mwana ya mobali azoko banga ba parenté azoko kanto lokola yibma ka munyoso. Alors papa kanda wana esalié, qu'est-ce que ce papa fait? Moi na tanga route l'école na tangu ya vacances muke azui moi na toke de vacances na Kinshasa akoma na Kinshasa asundola mwana kuna ye azonga. Donc moi na siko akompena mwana ya Kinshasa buleke mwana ya poto bakomisie mwana ya Kinshasa. Est-ce que système oyo basali ezali malamu to ezali mabe ya kosaka dalingi tout alon extrait ndenge mwana oyo azoko expliquer ndenge esika tanga na poto qu'est-ce qu'il a fait et il dit ça clairement. J'ai été un peu impoli yango papa azong singa ibo. Suivez un peu l'enfant, on vous revient pour lancer l'analyse dans ma découverte. Mon père il m'a fait retourner ici. Ton père t'a fait retourner ici à Kinshasa. Pour quelle raison? Il dit parce que j'étais impoli, je faisais tout n'importe quoi. En Europe? En Europe, tu vis dans quel pays? Je vis dans la France. Dans la France? Oui. Tu connais la France? Oui. Tu peux nous décrire la France? Oui. Essaie un peu. Prouvez-nous que tu es vraiment de la France. Tu vis dans quel quartier? Je vis dans Paris. Dans Paris? Oui. Le quartier? Dans 16-18 rue Bobio. Dans le 13e. 13e. Tu étudies là-bas? Oui, j'ai étudié là-bas. Dans quelle école? Moulin des Prés. Pardon? Moulin des Prés. Moulin des Prés. En quelle année? En 6e. En 6e. De collège. Votre école située où? Juste derrière chez nous. Dans la rue Vendrezane. Parle bien parce que les amis qui te suivent veulent comprendre au fait si réellement tu vis en Europe. Donc l'école se situe derrière chez nous, dans la rue Vendrezane. Derrière la maison? Oui. La rue Vendrezane. Voilà, donc tu es maintenant retourné ici parce que tu étais impoli. Oui. Papa te regarde maintenant, tu peux dire un mot à ton père? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire à ton père. Filmer pena bien na makolo ti mona pena que non vie à Kinshasa ba réalité tiki moi na boye moi na vraiment ça fait mal même bato bazo comprendre comprendre vraiment ça fait mal. Maintenant ton père te regarde, tu veux pas lui adresser un mot? Tu as de larmes, tu pleures pourquoi? Tu es un homme. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer quand même. Arrête-toi, non? C'est dire, mais tu dois te calmer. Un mot à ton père. J'aimerais qu'il me fasse rentrer en Europe. Tu veux rentrer en Europe? Mais tu l'adresses la parole. Tu dis que papa, moi je vais regagner mon pays. Tu as tes documents? Oui. Tu es résident français? Tu as ton passeport? Oui. Tu en as ici? Il a dit qu'il avait laissé chez les pasteurs. Quel pasteur?
Pasteur Bigas. Tu le connais? Oui. Il a laissé le passeport, tes documents? Oui. Tu as parlé avec le pasteur, il t'a dit que non, tes documents sont là. Non, il m'a jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé avec le pasteur. Et qui t'a dit que non, tes documents se trouvent sur le pasteur? C'était papa qui m'avait dit ça. Ton père t'a dit ça au téléphone? Mais avant qu'il rentre. Avant qu'il rentre. Qu'est-ce qui s'est passé au fait pour que tu sois puni comme ça? Ton père a dit que tu es têtu, tu es impoli, tu ne respectes pas les gens, ta mère et tout. C'est vrai? Oui. C'est vrai, tu es têtu? J'étais un peu têtu, mais je faisais pas des grandes bêtises, je sais pas pourquoi. Tu faisais pas de grandes bêtises? Tu faisais que quoi? À l'école, tu étais têtu à l'école? J'étais pas vraiment têtu, j'ai respecté les gens, mais si quelqu'un qui me provoque, là je me fâche. Ah, tu t'es fâché trop, tu faisais des bagarres à l'école, tu manquais de respect à tes frères, tes amis, tes aînés. Tu as le comportement des enfants de l'Europe. Comme on dit que non, les enfants de l'Europe n'attendent pas, et tu étais aussi parmi. Oui. Tu faisais la tête à ton père et à ta mère, 2 fois, oui. Oui. 2 fois, oui. Et maintenant, quand tu as compris que non, tu as fait du mal et ça t'a causé du tort, maintenant tu peux adresser moi à ton père qui te regarde maintenant à la maison. Je peux lui dire si je fais du mal qu'il me pardonne. Voilà. Vous allez comprendre c'est l'émotion. Il parle avec les larmes aux yeux. Ça fait mal. Vous avez une poto comme la ngungi. La réalité la biso. Kuvanda wa esa pena passe mais maman. Tolandi yemuko te gama kengo ninga lobby. Siko osa ande nini. Tout le monde peut nous aider aux appels déjà maman mkolo pour nous nourrir pour nous beaucoup les squeezes les candés nini. Et les candés ni ka onga na rolia yango ya roliette. Pour na minute Karine ne fait presque rien. Et puis azana maman est en hôpital, ça fait presque un mois bazana en hôpital. Maman Karine. Maman Karine azana en hôpital alors Karine azo garder maman na. Mais ça fait presque un mois. Moi nazaka aolia ka ndebiso tozoliat. Exigence d'abord na poto. Osa ndeni. To va neka ndengwana. Banda pe yawa na yoki ata kinde kwa tata ne moko yawa te. Même ando tata na ye ata moko yebi. Na yebi bango. Neti Mireille azali na ngiringe pas na bango za ngiringe. Voilà. Et puis si passe ya ko sakala tete oki mwana ndenge lobi wana ebité est-ce que pour na ki impolitesse ya mwana eloko papa sali ezali malamu mwana no aza impoli ata degré impolitesse yango ndenge nini ozwa mwana oke na Kinshasa o eza deuxième cas na moni tout ali bosto la ça ka fille moko boye n'est-ce pas ba refulaka ye na Kisasa akoba ofa na Mikonga mwana wana to kotaka ba tintsani so pas songo na poto na éviter flanc na papi gain mon ami personnel papi gain bote na yo na éviter est-ce que quand mwana on a ça songa déjà on ne sait pas au deuxième cas yango parents refoulé mwana pour la impolitesse mwana tiki école makamune surtout pour la ndinga oloba wana ba comme ça pour la impolitesse na bino bala ngope ya poto qui impolitesse les oreilles ne dépassent jamais la tête mais que ça soit les kambo yango okofo refoulé mwana otina mwana esika ya pasi mwana mesana bangungi te akobi ko bangungi mwana yaka aliaka ba KFC ba McDonald's azolia yango soudé comme il est cher mwana pa ko ta supermarché et comme luxe pona mwana o mwana amesana ba hamburger ndengo wana ba kongo lobaka kiaku kiangana il faut kakala mwana wana yo muto botaki o lemba l'éducation ndé de refoulé et pesi ngai passe ya ko sakalati na pesi susu maloba et pas ya papa Johnny Mabiala o moni ndanga ni papa o ya refoulé mwana ya esa sali malamu toi sali mabe pona ki impolitesse malobo boka yo papa Johnny bon na kaona ndiko ngai toko pesa para nanu torté automatiquement parce que awa pe na mboka o na South Africa na moni deux problèmes ya lolenge wana OK para azolo ba mwana aza toujours kosala o ya lingi et que papa amoni soki
alobi amemai na brutal oyebi makambo ya bamboka oyo tofandi ndenge ezalaka. Donc bazwaki décision ya mwana bamemi ka voyage ndenge ka ezalaka na auto tosala vacances quelque part ya bake bakomi na Kinshasa batiki. Alors mwana ana atelenganaki na ki un moment donné asali tout lokola yebaki nzela aye kozonga lisusu, mais a changé quand même façon na ye ya ko vivre parce que amonaki déjà que ba parents balembaki. Deuxième cas tomonaki awa eza ka ya papa moko na bisuka ya congolais aza na deux jeunes filles na ye, ba deux jeunes filles wana moko azalaki na je pense 16 moko 18 ou 19 quelque chose comme ça là, baza ko bima lokola lokola nde mabata babimaka na tongo ake tambola lié par-ci par-là aye kozonga ka na butu. Donc papa na pekisi bana na ye abitala biso toza ba congolais éducation oyo biso tokola na yango doko za na ndako na nga tant que parent tu ne peux jamais aller à l'extérieur et pas yo kinga papa na yebate et puis oza kozonga ngai papa esi na lali yo ya kotoki ba porte et pas la biso za la kate. Alors ceux qui bino bomoni boza na ba bolingi ko kate bo bima na ndako na ngai bozwa bandako na bino bokende sama na bino na libanda mais na ndako na ngai fuko tosa onga na zoroba. Alors banana bayoka kité tellement papa a comme écouté bango pression bana baki ko funda papa na la police ya ayebisi papa na bi papa biso toye toyena nukukanga ote meto ko plus avertissement, c'est-à-dire bana oyo baza libre baza na choix na bango il faut ba bimaka bazonga soki yo on stopper bango lisusu et que bayo ko pesa biso rapport cette fois-ci tokoya ko toka yo awe to memio peke ko bois ka na prison parce que oza ko ba jeune fille ba jeune fille parce que vous allez ko priver liberté ya bana na yo, tu n'as pas le droit de le faire. Alors papa na biso ngabi momoni bino bozo loba parce que ça bana na bino te eza mwana na bana nanga et en même temps éducation na biso eza obino bozo la kisanga na te parce que ba policier na ba biso abi éducation na bino na pays na bino awa eza ya biso, c'est-à-dire loi ya mboka oyo yo koki jamais ko dépasser yango. Donc a warning to pesi na yo oyo tozolo banao kata de clé ya ndako pesa bana oyo mibale. Donc clé mibale po batoka ka porte ceux qui ba ye ba fongoli bango moko ba koti, c'est-à-dire yo zala kara na position na ceux qui to monyo o sali involve na kati ya vie na bango, c'est-à-dire yo il faut to kanga papa bien ndenge wana OK ça va problème ezate akata pe de la clé ya ndako mibale pesa bana na basi mibale suka na yango bana basi bazoki bazemi bakepa ba mibali na bango mabala ba souffrance. Alors papa sundola bana ndengwa c'est comme ça. Donc ce qui omoni para a commis na niveau ya kokende kozongisa mwana na mboka, c'est-à-dire azomona déjà un danger aux allez ko se présenter le bosonae parce que soka le bineti a agir na maboko betaye, c'est-à-dire il cause la problème OK l'état okangai boye bien ou bien. Donc papa maintenant papa oyo pona yo asali mabete azongisi mwana mukende ngwana asali malamu soka mona kiza problème oza danger pour na ifala libérer nanu enfin le akena kongwana aliana luvungule il y a 2 ans après aller soka maye les zongi bakozwa ya zonga ko mais là mwana muke azala moins de 18 ans adolescent ka bangwana nde bato asala ba trouble po mutu akomi na mature akoza na trouble nini bangwana ka nde bato trouble bato ba adolescent wana nde bango to apesa ba problème ba o bazala ki ba sa ba désordre ba adolescent mususu awa kaka auti Congo babengi aye awa fi moko courageuse asalaka na ye basuki ainsi de noko na ya lobi no voilà na benga noko na ngai awa pour enfin baleki osenga senganga bambongo ebele na sakite na bango abengi pe aye akomi awa na minute muke azwi pe musala omika ba salon ba basuki za nango vite fait akomi kozwa ti ba salaire ba 7000 rennes. OK même sécurité awa zo na jaka na ba 3500 ba 4000 iyo komi kozwa ti ba 7000 ale folie bandi akoma ba bar nyonso oyo ya mboka oyo ba congolais ba beta musique ye na kati mwana mwasi donc mwana mwasi maintenant
terne akomo ba iPhone ya ba 13 14 oyo na maboko et puis en plus de ça donc folie au ka folie jour mususu afanda boye asala mama munena muna na anniversaire na ina na likangu na ye basala ba filma ainsi de suite kaka le même likangu wana ayiba iPhone wana akenda nango afongo apayibi code parce que aza mutunai afongoli mbala moko ale a distribuer ba film na nini na net donc nakoko ayoki soni moyen kuta lo bezalité donc voilà bana eza ba conséquences donc mutu poso ka komi ko éviter ba biloko wana aza na raison akoni ngatete comme na niveau moko ke et comme suko coincé vie na ye et pas na ye aza déjà mokolo donc il faut s'acquitter na eka c'est comme ça voilà maman Yolande est-ce que vous partagez même ma vie na papa Johnny qui est ndenge bazongi 6 mois na wana et papa sali bien na ebité papa fiston ngai naza contre papa wana parce que jour ya histoire wana esama fait déjà na famille na ngai et même lelo ba conséquences ebele ba retomber ebele oui toza ba parents moko te okoboka mwana na soki aza mobulu soki yo moko mokolo mwana okoki mwana te so aza mobulu siko soki ozongise na Congo ozongise banani babiloko baza séparé et ça là et pas grande sœur nanga déjà ça histoire ba 10 ans passé grande sœur nanga mobali na ye baka mobali ka bo mwana babota na ye mwana mobali ke Londres tara ke Londres bebika mibali ezalaka baye ko kabona mobali azumo simsupe kuna na Londres babandi ko bota mais ça tombe bien ça là qui kitoko makasi comme moi on a vu Aristote ayoko ça je crois à 15 ans papa na ayeko penser ko bengisa mwana na ye abengisi mwana na ye mwana tango akenda kikuna nde mwana azaki noti makasi azaki vraiment mobulu makasi omoni papa koki ko supporter mais to ebité diaboso ekotaki na ngamba mama asali na Londres je crois ça qui 2 ans asalaki 2 ans papa na ye akosi mwana baokende vacances na bamboka msusu mwana ye Kinshasa ya elamba te loko te ka bagage ya kinango wana OK vacances oui na mboka msusu bebika bana poto nde bakenda ba vacances baye ko kende vacances nzoka ndenge bazokende na aéroport mwana zaki atane tension ya mabete baye ko kota na avion tant baye ko kota na avion nde papa aye ko ebisa mwana vérité ke na okotiko na Kinshasa po oyoka kate soko komi calme na obengisa yo bisusu aya tiki mwana na Kinshasa mwana kutondo bengeka Angleterre tondo bengeka Angleterre no asaki dia 4 ans na poto akenda na 12 ans oui akenda na 12 ans sale 4 ans na poto azonga na 16 ans bando bengeka Angleterre do abando lobakaka anglais apanikaka quartier na ndenge moko mukete lelo a cause ya makambu wana mama mwana ana kota na sia mabele a cause ya makambu wana ebenda division famille ya papa ya mwana batu musu ba sepela te famille ya papa mwana ebenda division bakabwana ka pona ozonga ya mwana wana ti lelo pe Aristote azonga poto te lelo mwana koma na yeba DJ makoma siko calme eza ba âge ya puberté il faut toyeba yango il faut tozala ba parents ya ko supporter bana na biso eza omoni na kilelo soki nzamba sali o grâce neti papa fiston pelende jeune garçon na ye na sepela na mona pa fiston makasi komona mona pa fiston wana aza trabolte donc c'est-à-dire que mona za na ndenge na ye ndenge ka bayemba okobota bana moboti motema te mais tant batie biso toza ba parents donc c'est-à-dire que na mabe na malamu to supporter tala sikoyo mwana wana soka azaki lelo ti lelo so Aristote azaki na Londres angazala o azali na Kinshasa te mwana so souffrir makasi famille kabona likolo mwana on dirait que si je me trompe on dirait papa n'est pas kufa oh là là si je me trompe oui famille kabona on dirait mwana na papa n'est kufa lelo siko so na naza leo bénéficiaire peut-être moi soana na bana moi soana vous comprenez ne fallait pas papa azongisa mwana fallait patienter mwana ko 18 ans lokwa bon kuna na poto bazana privilège so mwana ko 18 ans azana droit pour quitter ndaka ba parents ngana ko autoriser ngote parce que ngape na za parents na pe na bana bazo merdenga quand na pesi exemple mwana nga mibali abota
Mais le robot a été dans supporter Coco, c'est ça. Donc il faut tous assumer ba responsabilité la biso. Ce qui moi na baby a commis penalty quelque part ils ont rappelé biso ba parents. D'être comme ça ba comme bon. Donc dès que ba éducation ils ont dès les bas âge. Mais moi na mususu boko zalaka na même éducation na bande connaît surtout na ndako mais ya bimi na ndenge na ye. Donc yango kaka il faut to tsara bana maboka nzambe. Pe bano bazana étoile diable a troublera bango. C'est ça. Ngana koko kondimango te parce que biso mo na famille na biso toza victime eloko oyo. Toza victime eloko oyo. Donc vie à moi na biso lelo ndenge za na Kinshasa o lelo atikala orphelin de père et de mère. Soki azala ki yango na poto. Donc il ngeza nde mo na kinte. Voilà. Histoire triste, ya maman Yolande Balengo à télévision et pesinga yi passe ya ko sakarate. Ba Kongo balobaka, il faut ko kaka la mwana na et ti okobonga et surtout ba ajuana ba âge puberté ba adolescent donc isoko bundina bango donc akoli pour ça akobila na 20 ans 21 ans stabilité ko kota makamwana ko sala yango te wana tagi makanisi ya mama Yolande Balengo à télévision mais to boy pété makam oyo papa na biso Johnny Alobi donc mutu a tiré les soka kala makam oyo balobi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis si pas si à cause de la tête, éviter ma parent moi na moni wana soki bogozong sa motema à partir du solo ya mama Yolande bozong sa moi na bina poto tondere nini wana kaka bino et puis si ngai passe du solo ya moi na oyo. Voilà, autre bakité tolobi. Autre chose à présent. Na robaka yango yaya bana basi bakoma kapé bato. Musale ya zobe ezalité. Na Kinshasa to mona ka mingi bakabola ko oza musala ya basi ya musala mibali non to yana bamboka oyo libanda to mona ke musala ya mwasi za lakate musala ya mobali za lakate soko oyekoli na moni bandi ko pa pe na Kinshasa on a des femmes ingénieurs parce que o salaki ba robot tu wana eza mona mwasi n'est-ce pas na sepeli na initiative munene na commune alimentaire jeune fille oyo na kombe Anastasie. Anastasia azali bongo cordonnier. Est-ce que cordonnier à moi si on veut cordonnière, toka cordonnier. Moi na moi si oyo azali ko sala ba sapato Anastasie. Force à toi, Botal. Moi si nde mutu exemple nango yango yo. Anastasie nyanga jeune fille obozali komona soki otalitai evanda. Bongo bote kutukoloba te azar na bote mwasi kitole ndenge tolobaka na Kinshasa kasi apona na ye ki cordonnerie nde musala esalaka ye po azala alamuki na tongo tozali na commune Limete s'il vous plaît après avoir kosomba biloko na inyo sona wenza libulu nde aye awa na atelier na ye botala bino moko technicité Anastasia zali na yango lokola matériel ezate azui bidon obozali komona après avoir komelaji a tchekol akangela mbali kolo pona ko empêcher kole bandaka kosopane belé bandi ko pakolongo na elamba po ekanga kitoko na mupanzi botala bino moko abandi ko kata ba modèle ya sandal ya lipapa tope ya mokase po wana nde domaine na ye ya koka mwezalike Anastasia salaka pe biloko oyo ezalaka sur commande olobi o saelanga lipapa koma jeje akobeta yango tala neti na mupanzi akomi deja mwamba kote mususu akomi jei oyo elakisi mayele pe technique Anastasia zana yango botala awa azui modèle abandi kokata akati na mbeli oyo asilisi abandi kotia tusi atie na cuir atie kol abambi etikalika awa atunga ezali musala ye asalaka chaque jour yoka communication na ye komolanga Anastasie nyanga naza cordonnière nasalaka mapapa en dehors ma papa même bamokase na bachaussure mpona kosala mais sauf que badifficulté déjà moi ebele matériel nde ezomanke mais ça là moi ma papa on va dans limiter 2 ans déjà premièrement ils ont un art ils ont la maquillage deuxièmement la recherche on a même fait bon on a la ça les a donc le foot à na motinet singa na cordonnière donc il a une sonité donc tout le cas ba fille belé toi c'est tout ça on salaire tala bato mitema malamu ya bolingo na République démocratique du Congo tope ba diaspora
tika nasenga bino service ono nasenga te. Bo soutenir Anastasie po aza mayele kasi ba moyen kaka nde ezokoka te. Soki bosombeli ba matériel a industrialiser moi musala na yazali kosala e kosunga ye po ezali ko épargner ye na sombelanga pesanga kabelanga domaine ba fia Kinshasa ya lelo tala oyo ezali exemple à suivre. Voilà. Makambu ya coordonnerie oh esilité na ko proposer mo botala lisusu kaka na musala ki coordonnerie cette fois-ci on fait moi na mobali un jeune homme oyo aboyi na ko senga aboyi ko koba kuluna ndenge alobi wana préféré asala na ye ki coordonner. Alors coordonner zali musala moko noble bako sa rabno mo la kisasa oh ya ko sa coordonner musala nini wana yo bela sa couper couture ko tonga yaya kasi ba faire ça c'est bazara ba couturier. So kutuya to okolata lamba. So coordonner okolata catch, okolata sapato. Vous devez apprendre ma métier. Tala orfe ndenge ki coordonnerait na ye et fouti. Azo sala ba sapato ya makasi. Tozo bongama comment est-ce que na fondation radio local télévision to ke de komona orfe na Anastasia. Pona ko élever bango ko tia maboko bakende du poso. Tala orfe sans pudeur, sans honte, trop poté. Yaye moko na sepela mwana mbali o total. Il y a des fois batu bamona coordonner to lobana linga bamona ngoza un petit boulot. Oso ko te batina musala maboko. Donc eloko za boy o komisa ngo sapato yo mona musala na batu bazoba. Bonjour. Comment on a fait tout naza coordonner ande boyebi. Na auto sala ba cha na auto somba bilora boulot. To commence ko la semaine place na travers veut dire que base ya na palais. Scolaire na moni que non na bando ko la et tout papa biso moni vision moni que non vie que maramunenge qui dans le monde ainsi que particulièrement ici au Congo dans notre pays à Kinshasa ne ko tanga métier là na ko ta métier la coordonnerie j'ai commencé à apprendre la coordonnerie et tout na mi pesi et là on a c'est nga foyo mo lingango non tout dans nous travailler non que des classes. Moi, je travaille à l'atelier, je pars à l'école le matin, quand je rentre le midi, moi, je passe au travail. Parce que les gens ont un moment différent par rapport à Bajeno, tout ça, Bango. Bajeno, tout ça, Bango, il se réveille le matin, il ne sait pas quoi faire, tout. À quoi bêta winner, juste à ce que vous bêta winner, allez, l'autre, on a des soupirs, il dort, point barre. Moi, à ce que souvent, qu'on l'a tango, zaki, Bamona, il y a un ma boucle, et souvent, ils ont la rabérère, moi, quand ils étaient dans le SML. Mais tout ça, la chaussée, comme ma classique. Faut couper vendre nanou et puis faut ça s'aimer la bien projet nanga les arabes tout ça la maison na ça on a besoin de ta marque nanga aussi des fois bala tango déjà maintenant na besoin et commander belé impacté ba baye banga ba OLB on fait le fond business baye ba que non chaussure moi où tu à Congo et qui dans place tel souci nanga yangwana avoir une maison tout ça calme on travaille dans les signes. Voilà. Alors on va finir par cet élément bandeko J nabini yango wana J ya radio local télévision yango oza J ya radio local télévision ça va couler presque nyos tout J oyo ce que on met yango fitness donc un sport OK dans sport yo il faut mettre la J ya radio local télévision mai ya radio local télévision yango ça la déjà mai yango sikabo et comme bongo na J alors bino bat o bozana ba supermarché bozana ba salon de coiffure olingi okoma distributeur ya J ya radio local télévision topé ya mai ya radio local télévision okobenga biso to tio en contact na service commercial ya radio local télévision e ba nini okoma distributeur ya mai ya radio local télévision na jus ya radio local télévision to eko préparer to eko bunda comment est-ce que peut-être dans 2 ou 3 mois comment est-ce que champagne radio local télévision et bon na mariage ya na ba mariage imagine ko bosali mariage bon na champagne ya radio local TV kitoko wap donc ce qui va atteindre beaucoup prochainement beaucoup na champagne ya radio local télévision ekobima na pesi bino merci mo tondo longonia mingi soki ozala lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soko bengi biso ozwi biso te komitungisa te tikela biso audio ya lisolo na yo tokobeta yango kaka ndengo lingi tobeta yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo kasi soko boyi tanga kombo te tokotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Voilà. On va finir cette émission par souhaiter un très joyeux anniversaire à l'honorable évêque Alpha Polo Oskeme. Alpha Polo Oskeme qui fête son anniversaire depuis Matadi. Évêque, joyeux anniversaire à toi. Au nom de toute l'équipe de la radio Loco et Télévision, nous te souhaitons un très joyeux anniversaire à toi, évêque Alpha Polo
Oskem. Allez, suivez ceci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my favorite motherfucker on the planet. Yeah. Happy birthday to you. Love you, Snoop. Happy birthday. Voilà. Émission et Sili. Tosuki Awa, n'oubliez pas, déjà demain, c'est l'anniversaire de la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Allez, on verra demain comment est-ce que nous allons souhaiter un très joyeux anniversaire à la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage. Maman Rina Pelende. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix.